Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Tatango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ba makambo oyo ezali impossible lelo ekomi kokoma possible epai ya ba opposant congolais pe bato oyo bazali kobenga bango ba grand leader ke bango nde bazali ba Moïse bakobimisa biso na kati na libulu pe bakobimisa biso na ba monoko ya nguma po ete biso ba congolais tozala bien to mener une vie meilleure na kati ya Congo. Bandeko babolingo toyebisaka bino ntango nyonso ete soki omoni moto aye azali kopromettre yo une vie meilleure, yo moko mpe banda nanu kotala moto yango lolenge na ye. Yo moko mpe banda kotala ndenge nini azali kovanda kati na bato oyo esika azali na bango. Bandeko, na kozongela likambo ya ata mbala 1000 fois. Ndeko, soki omoni moto alobi ete yende azali Moïse le sauveur ya ba congolais, mais soki omoni Moïse akomi lisusu kosenga ba congolais mbongo, ndeko bo retire na lombango makasi kombo wana ya Moïse po ete ezali neti bozali kosaka na nzambe akoki kopinir pe kopesa bino malédiction po ete bozali koutilize kombo ya Moïse na ndenge ya mabe. Moïse azali moto oyo ntango azwaki mission ya kosauve bana Israel asengaki bana Israel mbongo te, akosaki bana Israel te, pe asalaki mission na ye na ndenge ya malamu te, akendeki na bango mpona kaka likambo oyo ndenge azalaki na kanda ntango nzambe ayebisi ete abeta nzete abeti yango mbala mibale nde eloko nzambe alobaki ete okokota na terre promise te, pe mission na ye esukaki wana. Bandeko babolingo, me Moïse atambusaki bana Israel na kati na bosolo kasi na kati na lokuta te. Bandeko babolingo, soki na lobi boye pona nini bandeko ezali na babilembo ezali komonisama, ezali na babilembo ezali komonisama tokeba tokosama lisusu te po ete bato ya mokili oyo bandeko tozali kokosa bino te, surtout ba congolais bolingo ezali lisusu te. Congolais akomi koprefere koboma ndeko na ye congolais ke banguna oyo bango balobaka soki ba rwandais tomonaka te esika bango balukaka ba rwandais to bamenase ba rwandais ezala awa na poto, me bamenasaka kaka biso na biso ba congolais. Toyebaka te kobanga wana eutaka wapi. Ba rwandais bazali kosala vie na bango calmement wana poto, totikala komona nanu te ata kombata moko alobi ete lelo ngai nake koluka ba rwandais menace epai ya ba rwandais, jamais.
mais makasi na bango kaka balukaka biso na biso bakongole boyebi tina po ete bacombattant bayebi faiblesse na biso bakongolais bayebi te soki na menace congolais akokende na ngai mosika te mais soki na menace ekolo mosusu lokola rwandais procédure wana ekoki komata ngomba yango wana omoni ete babangaka. Alors bandeko babolingo mokolo ya lelo nasengi na bino nazali kosenga na bakongole nyonso tu na mokili mobimba tomeka nanu kolongola kazaka oyo ya Moïse oyo tolatisaki yango oyo bolobaki ete bolatisi yango papa Etienne Tshisekedi yende Moïse mais na minute oyo tozali koloba ete azali lisusu Moïse te po ete azali kokokisa na ye bakondition oyo te ndenge Moïse asalaka ye kutu akokisi ata yango te po ete ye asali kaka pa moko mbala moko abandi kolela ngai mpiaka ifo bosunga ngai ndenge ezali wana partir na ngai mpiaka ndenge ezali wana ifo botia maboko na mabenga po ete ngai nasala kampagne na ngai boye bandeko mbala ya liboso na mona bato baye na meeting bandeko moto akoki kozala longwaki na ndako na ye aye na meeting ntango mosusu po alanda meeting après azonga azali kosatendre ete bakopesa bino baespoir bamakambo ya kitoko bakolobela bino ekopesa bakongolais espoir mpo bayeba ndenge nini mboka ekokende me bandeko nzoka nde bato yango ntango bakei bato ya UDPS bazwi bango susu en otage bandeko bolanda émission oyo malamu bolanda yango malamu mpe tokolakisa bino ete radio Zumel 1000 tokobanda kotika bango motakala mpe tokobanda kolakisa lokuta na bango bandeko ntango bino bolobi ete tokei epai ya Moïse po ete toyoka maloba nini Moïse amemeli biso oyo ekopesa biso solution po ete na Congo tozala bien mais ntango bakongole bakomi na mitingi kuna bandeko bakongole bake kokutana na makambu na bango mbala moko bamona kaka ete ntango papa Etienne Tshisekedi kuna aza kopesa meeting kuna mpe moto mosusu na mwa kantini na ye azali kotambusa po ete bato bapesaka bambongo mbala ya liboso bandeko mbala ya liboso namona systeme ya lolombo ya ndenge oyo bandeko kaka ye moko aza koya na poto azali koloba ete peuple azali na pasi mais tala modele ye moko akomi kokende lisusu opie lisusu peuple wana mpo na kolakisa bino ete bato bazali na mawa te bandeko eloko ekamwisi ngai lisusu mbala ya liboso na vi na ngai bandeko mbala ya liboso na vi na ngai nazali koloba malamu ngai namona ete un leader ya parti politique azali kopesa meeting olie bato ta babetaka maboko basepelaka me bato nde bakomi kowolola ye kokamwa bandeko bato bakomi kowolola ye boyebi te na nini bato babandaki kowolola ye po ete bato baye komona ete makambo nyonso tu yazoloba ezali kaka baprojet oyo Joseph Kabila Kabange nde azali na yango na kati ya Congo yango nde programme ya gouvernement ya Congo bazali kosala bato bakomi kowolola ye bandeko po mona kaka discours moko ezanga nzela na motuna makolo papa Etienne Tshisekedi alingi alakisa na biso bakongolais ete diplôme na biso ya Congo ebandi kaka lelo ndeke awa na poto diplôme na biso baza kozwa yango na valeur te alors oyebi yango malamu ntango ye azalaka na Congo na Mobutu ntango bazalaka diplôme wana mpe ezalaka kaka na valeur te sikoyo alingi nini ayebisa biso ke soki ye akomi mokonzi akosala nde sikoyo mpo ete diplôme wana soki ozwi yango na Congo oye nango na poto ezwa valeur pomoni ndenge bazali kosakana mpo na kolakisa bino ete baza na baargument te ya kopesa mpo ete Joseph Kabila asi alakisi nyonso Joseph Kabila asa asali nyonso sikoyo bango bakomi kaka kotepatepa plan na bango ezali kaka ete balielia bapeuple bambongo histoire esila bandeko bomituna nanu ntango papa Etienne Tshisekedi aye na poto azwi quand même bambongo bato bakotize bambongo ebimi ebele me boyebisa biso sikoyo
koloba ete partout esika kobanda kokende il faut kaka babanda kosenga bamabonza ezala meme na afrike esika ye moko azali koloba ete bandeko na biso na afrike ntango ezalaki na poto koloba ete bandeko na biso na afrike baza na pasi me tala sikoyo ye moko kaka lider akomi kopesa meeting moto azali kotambola na bakantine mpo na kosenga bamabonza wana elingi koloba nini bomoni teke ezali motema mabe ezali motema likundu ndeko ngai nakoyebisa bino boye il faut boyeba yango balider na biso bazali na bolingo te po ete eloko ezali kokamwisa ngai ndeko ntango ye alobi ete bato na afriki bazali na pasi me ye sikoyo ye wana akomi lisusu ete partout akomi koleka meme na kati ya kongo bandeko bakomi meme kosenga bamabonza bozomona ndenge bazali koexploite peuple bolobi peuple azali na pasi ye azali moïse alingi asauve peuple me komi lisusu peuple wana soki alingi apesa discours tala ndenge bakomi kotambusa bakantine mpo ete bamabonza bandeko awa na poto asa azwi na états-unis kuna azwaki na europe azwi na afrique du sud azwi akozwa combien de fois bandeko donc koloba ete meme mokolo kokende na Goma il faut koyebisa déjà na bafemme violée bapréparer déjà bambongo na bango mpo ete ye soki akomi il faut mpe bango mpe batia mwa quelque chose mpo ete moïse aza na pasi aza na mpiaka donc il faut bato nyonso tu bapesa ye mabonza donc mokolo kokoma na Goma il faut bosinale déjà bafemme violée s'attendre na rien que papa Etienne Tshisekedi akomemela bango bien quelque chose ou bien donc mais bango nde se préparer na bambongo mpo bakopesa nde Moïse papa Etienne Tshisekedi kokamwa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo vraiment ezali kokamwisa mingi pasi na motema pe mawa na motema ezali kosala pasi mingi komona ndenge nini peuple oyo bazali koya kobetela tolo ana poto koloba ete peuple azali na pasi peuple azali na nzala peuple azali komona pasi il faut peuple wana to sauver bango mais bato wana kaka oyo bazali koloba ete peuple azali na pasi tala ndenge bazali lisusu kokende kozwa mwa bamiete oyo ya bapeuple oyo bazali komona pasi kosenga ete po basunga bango bandeko ngai nayebisaka bino bandeko po nayebaka te soki bamakambo biso radio Zumel Mil tolobaka bomonaka yango tosalaka makelele me toyebisaka bino bamakambo ezali ya solo me mingi balingaka kotenir compte na yango te bandeko tolobaka yango ntango nyonso parti lokola IDPS ezali parti oyo teke lelo bakoki koya liboso ya bapepe kongole mpo baloba ete bapepe tozangi mbongo bopesa biso mbongo mpo na tala boye jamais tolobaka yango ete IDPS ezali parti oyo ya liboso oyo ebotami na kati ya mboka na biso wana Mobutu en forme bango bazalaki parti oyo ebimaki ya liboso oyo mpe baselile ebele ebotamaki na Europa awa bandeko meme na Amerike IDPS esali mbongo ya kosakana te IDPS ezwi bado ya bado na ndenge ya kosakana te me tozali kokamwa lelo kesi na bango ekoki kotikala vide ndenge nini tolobi boye bandeko oyebi ke parti lokola ya IDPS bakokaki kozala meme baactionnaire na bambongo bazalaki na yango bakoki kozala baactionnaire meme na basociété mosusu wana poto ke mbongo na bango ti lelo eturnaka mais mpo omona kaka malgérance mbongo wana nyonso basakani na yango babebisi basali bamakambo ndenge na ndenge lelo oyo lokola bango nde bato balieki mbongo ezalaki bato mosusu kaka bapoliticien na balobaka ete tolingi peuple tala baye kozwa sikoyo bapeuple en otage mpo na nini bakomi kosenga sikoyo bapeuple wana kaka mbongo alors bambongo bango bazwaka avant kaka bapeuple congolais na ntango wana oyo bazalaka na exil oyo bapesaka bambongo basungaka bango lelo lisusu kaka même rythme bandeko ebongo sikoyo boyebisa biso Moïse obino bozoloba Moïse ya modele ndenge nini po ete Moïse ye moko abandi na kosenga Moïse ye moko aza kolela mpiaka aza kolobaka azali mpiaka ebongo ata bino moko bandeko eske likambo ya boye penza tokondima ete moto ya boye nde akoyela biso solution ke bapasi ekosila soki azwi bokonzi non totika koreve bapeuple congolais
ezali pasi pe mawa komona ndenge nini moto bazali kobenga Moïse azali konyokola lisusu batala tango papa Etienne Tshisekedi aye na poto bolanda ba discours na ye tango nyonso azoloba kaka peuple na biso kuna na Congo azali na pasi il faut bosala nyonso tu po yenga na zo bokonzi na libérer bango mais azongi botala ye na Lubumbashi peuple oyo aza koloba ete aza na pasi tala ndenge lisusu ekomi lokola rythme babandi lisusu kosenga bamabonza kotambusaka kantine po bato batiaka bambongo bandeko ezalaka te donc koloba pe nazali koloba yango ya solo ndenge mama Rosalie auti koloba ndenge ye azali wana tangu pa kokoma kuna na este ya Congo esika ya ba femme violée il faut koyebisaka déjà ba femme violée wana te babongisaka déjà mo ba 50-50 na bango po ete Moïse aza na mpiaka po ete koleka ya Moïse awa boyebaka ete ba mama il faut bobongisa ata moi 20 francs moi 50 francs po bopesa na Moïse po ete Moïse aza na mpiaka. Alors bandeko tokoyebisa na bino boye il faut boyeba yango ete ba opposant congolais oyo balingaka balingaka kaka nde bazwaka mais mpona kolibere balingaka kolibere te balingaka kaka bato bapesaka bango mais mpona bango babimisa ezalaka mpasi yango nomoni meme bapapa Etienne Tshisekedi bavoyage oyo ya kokende na este mpona kokende kotala bamama ya este wana bazali kolinga kosala yango te mpo bazomona ete ntango tokokende kotala bamama wana ekosenga ete tomemela bango mwa babiloko mwa mbongo ezala yango nomoni bakimaka ezali raison mobimba bayebi bandeko makambo tozoyebisa bino ezali jete bayebi baza bato ya tala bapoliticien oyo ya baopposant congolais baza bato ya kolanda te moto nyonso tu oyo atravaille na Mobutu oyo avanda esika moko na Mobutu oyo asala politike na Mobutu azali kaka moto ya kopesa confiance te parce que bango nyonso bazali kaka bambuma ya kopola yango na tolobi ete ebongi malamu génération na biso moko totonga Congo ba jeune ndenge président na biso Joseph Kabila azali jeune na biso ba jeune totonga Congo totika ba vieux oyo baza ba vieux moko baza déjà na makanisi ya mabe bandeko lelo na kati ya Congo mutu akosa bino te baye kokosa bino te nsu ndenge ezalaki na kati na ntango ya deuxième république to mpona mutu bopo aza na expérience ndeko bato wana nyonso baya na expérience te mpo soki bazalaki na expérience jamais bakokaki kotika mboka na biso ndenge batika mboka ya kobeba lelo kutu baza koyoka soni te lelo baza kofinga président Joseph Kabila oyo atanga te bani mais botala mutu bino boza koloba atanga te botala akomi meme kokende kobongisa bavillage na bino bato botanga bosala eloko te ezosala bino soni te bato baza koloba ete biso bato mayele balicencié oyo badocteur mais kende na bavillage na bango bato baza kokufa nzala baza konyokoma moto bazali koloba katanga te oyo bazali kofinga ye zoba mais bokende kotala ndenge moto wana aza kozwa lelo bavillage ya bato batanga en charge mpe koede bapeuple ya bapeuple na kati ya bavillage na bango moko kaka bafrançais milai kosengaka bato bamabonza eloko ya malonga te okomona ete oke papa Etienne Tshisekedi kuna na kambelaka mwanga zéro eloko te asala pe rien okei susu epai ya Tchakudia oyo kaka makelele akoma kaka jama na monoko kaka jama ye akoki jamais koloba ete na Congo toza na mabele ya kitoko tolona me ye wana te kaka jama tozali na war tozali na ye kaka babiloko kaka ya bajama nde ayebi ye atalaka kaka barichesse yango na tolobi ete bokeba moto ya boso bazwi pouvoir na Congo akobanda na kosakampare na barichesse ya Congo po ete mutu ya boza na besoin ya kotonga te mais ye aza komona kaka jama okomona na discours na ye jama ezangaka te kombo ya jama jamais mutu mobimba koloba ete na Congo toza na mabele ya kitoko kopesa bato conseil mpe ndenge nini bakoki kotonga ndenge nini bakoki kosala bilanga po ete non kaka kopesa bato kaka esprit jama yango na tozali koloba bandeko il faut tolamuka mbala ya liboso ngai namona ete un opposant aza mpiaka epuis alobi ete opposant na ye nde mutu akokende kolibere bapeuple congolais po aswisa bango mpasi mais ye moko aza kokende kobakisela bango mpasi bandeko tala akomi na Lubumbashi botala ndenge kantine eza kotambola ya kosengasenga deja bamabonza donc koloba ete baregion nyonso akobanda kokoma il faut bapesaka bambongo mais ezali mpasi bandeko botuna nanu papa Etienne Tshisekedi na batourne nyonso asali na poto bambongo nyonso to azwizwi eske
na ba devise wana nyonso tuna ba héros azui ekoki ko permettre ete asala ba tourner na ye po ete yo kanisi ba billet oyo bango bakobanda kotambola na ba région ekosala bango combien kelelo ekomi ete meme na Congo esika bato bazali koloba te ya bande koloba bato ya pasi me tala bakomi kokende su kosenga kozwa su bambongo ya bato bazali na pasi ndeko te wana penza papa Tshisekedi akomi koexagere ezalaka te wana biloko babandi kosala bato ya UDPS bakomi nde kotia peuple kaka na kati ya pasi. Tout d'abord bato bazali kocomprendre te tala kaka azali kotia bino na kati ya pasi boza koyeba te lelo azali koloba ete Joseph Kabila azali mopaya mais akendeki na Sun City asigné bamikando aza koreconnaître que Joseph Kabila aza mwana mboka aye koloba ete akoparticipe na baélection ake kosigné bamikando mpona koloba ete akokende baélection na Joseph Kabila mais lelo aza koya na poto aza koloba langage ke non ndenge ezali na Joseph Kabila ngai nazalaka na badute namonaka neti nazali na badute naza na réserve mpo ete kote bato balobaka ete aza mwana mboka te ngai naza kote wana mais bandeko komitu na sikoyo yo papa Tshisekedi soki olobi oza na baréserve okendeki kosigné bamikanda mpona nini mpona kondima kokenda baélection soki oyebi ke azalaki mopaya omoni bato baza kotia kaka bapeuple na kati ya pasi bapapa Tshisekedi oyo bandeko bino bomoni depa songi na Congo na badiscours na ye boyoki esika aza koyebisa bapeuple kono Joseph Kabila aza mopaya na poto asali yango mpo nini moye kaka ya koluka kobenda mike ya badiaspora congolaise toyebaki yango na mpo omoni ete nzambe aza koconfondre bango tala baopposa banani badiaspora congolaise mosusu babandi deja ke ntango bamoni bamakambo ya Lubumbashi balobi ke en tout cas papa Tshisekedi asi asiraki biso soki tomoni clair te après le 6 en tout cas biso tokobanda koatake babiro ya UDPS bomoni mpona koloba ete bato ntango babimisaka bambongo na bango babimisaka yango pamba te avec intérêt bango baza nanu kokanisa ndenge baye kokangama na bapoto awa baza komona pasi lelo sikoyo mokili mpe beti bango fimbu bango sikoyo bakomi koluka mutu nini oyo bakoutilize mpo ete akende kofungolela bango nzela bango bazonga na Congo mais baye komona sikoyo ke na Lubumbashi makambo ekomi serie bango bakanisaki ete akobatre Joseph Kabila na baélection mais bamoni sikoyo parti ya Lubumbashi balobi te makambo ngo ekomi serie botala te na meeting na ye bandeko cameraman aza kozwa kaka bato na kote ya mwa ngulupa banini donc esika apesi meeting ezalaki vide bandeko vide epuis likambo ya malonga alobi te mbala ya liboso namona ete papa Tshisekedi aza kopesa discours bato baza kowolola non tokotonga baekole tokosala bo bato donc bato bakowolola mpo na nini mpo bamoni ete aza kopesaka baplan oyo Joseph Kabila deja aza kosala na kati ya mboka donc alobi likambo ya malonga te lelo ndaye koyeba ete diplôme na biso na libanda ya mboka ezalaka na valeur te oyo mpo napesa diplôme na biso valeur papa Tshisekedi wana makambo nini susu obandi kosala levier vraiment omoni bandeko mpo kongola alingaka vérité te mais oyo tozoloba ezali vérité na minute oyo ye moko papa Tshisekedi amoni ete Teresa Muselu donc ye moko mpenza azoyeba te ke après baélection na koloba na bana ya poto nini na bambongo na bango tozo toliele bandeko tala toyebisaki bino ke le race deux fois te yango tolobaki libanda ezali kati te bino bobande kokanisa ete oyo aza kosala na libanda yango nde pesi ye victoire te libanda eza kati te bomoni na Lubumbashi mpiaka ya ndenge wana asali mpenza grand mpiaka ye moko kutu azondima te tala ndenge baza kotambwisaka kantine kosengaka bamabonza donc partout obanda kolekaka kosenga bapeuple yango bamabonza bapeuple oyo ye moko aza koloba ete oyo aza kolinga mpo asauve bino bosu bomona Moïse aza koloba ete na kosauve bapeuple Moïse wana susu aza kosenga susu bapeuple yango susu baaide bandeko toyebana koraisonne toyebaka nanu na kozala na baréflexion na baraisonnement moko ya malamu parce que bato bazali kosakana na biso sanke tomiyeba Moïse akomi kosenga na ye susu mabonza kokamwa bandeko na kosenga na ntango oyo na moma oyo papa Botamba tiela biso baimage bomona ndenge nini po ete baimage ezali koleka me tiela biso sikoyo baimage yango na ndenge intégralité bomona sikoyo ndenge nini discours ezali kopesama mpe ndenge nini bato bazali kosenga bamabonza na bakantine bandeko et puis
naye moko papa Etienne Tshisekedi aza kopesa discours bato lie babeta maboko bato baza kowolola mbala ya liboso bolanda yango malamu bandeko bato bazali kowolola papa Botamba tiena biso babilili s'il vous plaît. 24 heures après avoir foulé le sol katangais, le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Etienne Tshisekedi Wamulumba, s'est adressé à ses militants samedi 30 juillet 2011. Tout commence par une animation entonnée par des militants de l'UDPS qui attendent l'arrivée de leur président. Dans son discours, Tshisekedi Wamulumba commence par remercier le Katangais pour l'accueil lui réservé, lui et toute sa délégation. C'était avant d'exhorter les Congolais à cultiver l'amour de la patrie, seule source du bon travail pour le changement du Congo. Lobby na lobby tukutonga bipai nyonso te ba village kelasi ya bana tukukolesa programme ya ekolo ya bana banda primaire te na université mpo sikoyo ozwi diplôme awa boye na boka ya biso licence doctorat okei nango epai nyonso kokende bakotala yango lokola chiffon. Il faut Congo apesa bana na ye éducation oyo ekokani na monene ya Congo. Tout Congolais est censé faire quelque chose pour que le Congo de demain soit meilleur pour tout le monde, a dit le président national de l'UDPS. Après avoir répondu à quelques questions des militantes et militants de son parti, Etienne Tshisekedi a clos son discours en présentant l'un après l'autre les membres de sa délégation, avant d'annoncer que la semaine qui commence, il va se rendre à Kasumbalesa, Kipushi, Likasi et Kolwezi. Mettre louer 1000 voitures, ma bus, na ma netoka ya kidogo kidogo. En tout cas, message ile mintaleta ya kusema ule anabakia paka leader na tutaona mambo itachanje kumbele. Déjà hapa maelection president tumesha kumuyua. Bon, hakuna cha kufuchika. Kongo mikili ni numero 1 monde mzima na mkongo tunayua na kubulaya wanayua. En tout cas tuso yasema president ni Etienne Tshisekedi. Les amis de Congo Mikili, les amis en ligne de Congo Mikili, bientôt vous allez avoir les images en ligne parce que ici aujourd'hui déjà c'est le week-end et dimanche tout le monde doit se reposer. Et le lundi c'est déjà férié ici, c'est le 1er août, journée des parents. Et bientôt nous allons vous mettre les images en ligne, vous allez les suivre, vous allez vivre le live que nous avons vécu sur place parce qu'on a couvert la manifestation, on est maintenant à Lubumbashi, on assure tous les gens de Congo Mikili, restez branchés, soyez soudés avec nous. Merci. En tout cas, Congo Mikili numéro 1, top de top. Sécurité ilikuya kwa kukuya hata fujo moja, hakuna hata mtu mmoja alishimama na lokota ribwe au nini. Sécurité ilikuya kwa ya bia kweli, gouvernement saidia mambo yote ilipitika mkalma, mais ile bwingi ya bantu na hata president mwenyewe abayampokelea vile depuis. Hata president de la République abayampokelea ile tuliona kuya kwake na ile annonce ya kusema atakuwa mitingi atuyaona bwingi ya bantu sai. En tout cas bantu barikuwa mingi, tulikuwa ba mingi sana. Parce que kuveni yake tuliloué déjà 1000 voitures. Shi benyewe haina bakuta ya parti netupatia. Shi benyewe il y avait plus de 700 motos. Shi benyewe tunajikotize, tulikuwa shibote mubale bantu vile shibote tuliuza badge. Kila mtu alitosha au moins 1500 équivalent à $1.50 juu ya kuuza badge. Mais tuliloué 1000 voitures, ma bus na ma netoka ya kidogo kidogo. En tout cas message ile mintaleta ya kusema ule anabakia paka leader na tutaona mambo itachanje kumbele huko. Déjà hapa maelection bandeko babolingo bino moko boichi komona pe boichi kolanda lolenge nini makambo oyo bato ya UDPS bazali kosala ezali makambo ya soni pona nation na biso, ezali makambo ya soni. Parti politique oyo banda depuis kala, parti politique oyo bimeli boso ba parti politique nyonso na kati ya Congo, mais lelo batikali mpiaka
tala ndenge baza konyokola peuple awa na poto papa Etienne Tshisekedi ana ifo tosala nyonso mpo tosunga peuple wana me akei na Congo tala ndenge bazali susu kosenga mo bamiete oyo bapeuple ya pasi oyo bazali na yango mpo bapesapesa na parti ya UDPS bandeko bambongo ebele bazwi awa bambongo ebele bazwi ezala na Europe ezala na Amérique ezala na Afrique du Sud bandeko bakokela peuple yango mawa te vraiment oyo Moïse yango ya ndenge nini bandeko mbala ya liboso tomona Moïse aza kosenga bamabonza Moïse azalaki sauveur mais Moïse ya mbala oyo bandeko bino moko bapeuple congolais bolukela yango kombo po ete ezali soni mpe mawa degré ya mpiaka oyo eza na kati ya UDPS ezolekela biso tomona na biso bampiaka ya baparti politique mais ya mbala oyo nde somo ata kutu baparti politique mosusu ya mike ya na Congo ezosala bamakambo ndenge UDPS eza kosala te baza koutilize kaka peuple na kosengaka bamabonza bandeko vraiment soki biso bapeuple congolais tomonaka mosika bapapa Etienne Tshisekedi oyo bakozala susu bato moko bakontinue na bablague na bango to na bacomédie na bango baza kosala te mais nzambe ya kosukisa bango nzambe aza komona bamakambo nyonso baza kosala malheur ya peuple congolais ezali kaka na maboko ya bapapa Etienne Tshisekedi na bato mosusu moto akosa bino te bandeko ata lelo bondimi yango te lobi bokoloba ete radio Zumel tolobaki radio Zumel 1000 tolobaki mais tozali kolebisa bino ya solo boyeba yango te malheur ya bapeuple congolais ezali kaka do pasi na ya biso bapeuple ezali kouta kaka epai ya bapoliticien oyo et surtout na bato lokola basalaki na bamobutu oyo bazalaki esika moko na bamobutu bato wana nde bazali koboma biso malamu papa Etienne Tshisekedi azali na souci ya peuple te azali nde na souci ya baintérêt na ye parce que soki azalaki na souci ya bapeuple alingaki kozanga te kozala na badate oyo mpona kokanisa bamémoire ya bato oyo ba UDPS perda oyo babundaka na ntango ya mobutu oyo basoda ya mobutu baboma oyo babeta bamasasi mais lelo bato wana bakufa papa Etienne Tshisekedi mpe alobelaka bango te babosana bango alors que UDPS ezalaki parti moko ifale bazala na date moko unique mpona tobanda kocelebre bato wana nyonso kopesa bango meme honneur mpo ete babundaki mpona parti ya UDPS mais lelo papa Etienne Tshisekedi asundola bato wana ebongo yo kanisi nde akozala na susi na yo bato kutu bamese Mbwakem oyo babundaka bacofondateur ya UDPS oyo babundaka makasi lelo batika molingo tala bafamille na bango ndenge batikali bapauvre mais papa Etienne Tshisekedi abosana meme basi na bango na bana na bango ayebaka kutu te ezala babiloko mosusu bandeko ifo toyebaka tomonaka totika basentiment ezanga ntina yango nde mboka ezali kokende na kati na pasi boza komona makambo Joseph Kabila aza kosala bolobaki ete azali zoba atanga te mais botala bamakambo moto bozali kofinga zoba atanga te botala babiloko azali kosala na Congo bino bato ya mayele boza koyela bato na bakititre binene o badokter oboye mais botala na bavillage na bino eloko te moto atanga te tala komi kokende ntina bavillage na bino mpona kopesa baplan 5 chantier babongisa bamboka na bino ekosala bino soni te botikaka koloba mpe botikaka koganga ezali soni mingi ntango bolobaka esalaka biso pasi mpe mawa lelo oyo tala bato oyo bazali koloba ete bakopesa Congo bakopesa biso Congo po ete Congo ezala tozala bato oyo esengo na kati ya Congo mpe bachange Congo mais bino moko bokochange Congo tala nanu bozali kosenga susu bato bolobi bokochangele bango Congo bambongo na bango ya pasi ya mike kaka na bapoto oyo bozali koya bapeple ya kuna na Congo baza kofutama te boye mais bolobi déjà bapeple bazali bato pasi baza kofutama te mais bino ntango boza kokende kopesa badiscours boza kotambusa bakantine oyo bopesa bamabonza bokopense nanu na maloba bino bolobaka na libanda ya mboka te ono bapeple pasi baza kofutama te bino nyonso bozali bato mabe boza baescro botika babiloko pamba wana boza koutilize nde kombo ya peuple bozali bato mabe badinosaure ezali bino bozali kokosa bato makambo ya lokuta bandeko oyo azali kokanisa ete UDPS nde komemela biso une vie meilleure na Congo ndeko bozali komikosa yango tolobi ete tosoutenir Joseph Kabila Kabange po ete azali na ide ya malamu soki totali oyo asali na Congo bandeko bamowutiso lelo bakosala makelele batikalaka kosala yango te ata papa Etienne Tshisekedi asalaka na gouvernement ya Mobutu soki oke na village na ye okokuta tika mpe eloko te kaka bapromese kaka bapromese oyo bapeuple ngai na nde nazali wana na kopesa solution okopesa solution
mais pesa bandana ni kopesa solution na ndenge parti na yo ya IDPS ezali na situation ya piaka pesa na solution poto ndima yo opesa na solution na makambo ya kesi ya parti ya IDPS te okoki kopesa solution te wana komi kokima mbangu mpona kosenga su bapeuple bamabonza bandeko tomonaka mosika oyebi babiloko soki naza kotala naza komona bato baza koboma mboka na biso ezali kaka baopposant congolais ya boye bapapa ete Tshisekedi bangwanda bani bango nde baza koboma Congo mais baza koyela biso kaka badiscours ya lokuta bakomaka koutilize kombo ya peuple baza koutilize kombo ya peuple mpe baza komanipule kaka le même peuple wana ezali pasi mpe mawa mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise bino moko bouti koyoka ndenge nini touti koloba awa Moïse jamais azali moto oyo alelelaka lisusu ba peuple aya o ba peuple ndenge ezali wana tala kaka na ko sauver bino mengaya vraiment piaka moyen te bosala moi quelque chose bandeko wana déjà soki Moïse ya Moïse penza tango histoire wana ezalaka soki nzambe nde tango apesaki maloba bikende kobimisa bana ya Israel soki tango Moïse ayaki akomi lisusu ngai na kosauve bino me ndenge nazali mpiaka bosala cotisation na banzi ete bana ya Israel balingaki baloba ete tala ndeko tika ba aventure tovanda na biso na Egypte awa makambo ya kosenga biso bambongo tokopesa te parce que yo lobi okoyede biso ndenge nini Yesu na makambo ya kosenga bandeko bomoni ba makambo ya dongo ndenge bakosaka bino bomoni lelo ndenge bakomi kolela bokomona pe mokolo mosusu tango le raisa koleka nsima ya mikolo bokomona ndenge bato bakobanda koloba mpona likambo oyo ya bambongo oyo bapesaki na sese bambongo mosusu epesama bato bayebi te me mokolo ekoya bokoyoka ndenge bato oyo bakobanda koloba mpona bambongo na bango mpo ete mingi bazali na espoir bamoni ete papa Etienne Tshisekedi nde akoki kozala nzela oyo akoki kozongisa bango na Congo me bazali koyeba te ye moko papa Etienne Tshisekedi ntango akomi na terrain amoni ete terrain eza moselulu bandeko toyebisaki bino ete bosala na bino makelele na libanda boloba na bino ndenge bolingi me na kati ya terrain eza nde le rais ntango tobandeki koloba bato mingi bazali kokanisa tozali kosala liseki bandeko ye moko papa Etienne Tshisekedi bandeko na kati ya Katanga kuna na Lubumbashi andimi te meme mokolo ya discours bandeko botala kaka mpiaka na mpiaka pa yango na omoni ete baretardaki mwa ta moke mpo bazela bato bayeme botala kaka situation mobulu bandeko moye bacameraman bazwa meme bafilme mwa tamola eza te bakomi kozwa kaka moke mpo baza kobanga ekorevese mais malgré ça erevese kaka bandeko yango na tolobi ete bino bato bozali na poto toyebisaka bino ete libanda ezali kati te eloko nde bino bobosanaki ntango bino bogangaki na libanda bosalaki makelele me boyebaki ete libanda ezali kati te me eloko tokosenga na bino bolongola na ide na bino oyo bozali koloba ete le 6 tokosala boye le 6 tokosala boye bolongola yango na motu na bino bandeko bomoni ete nani papa Etienne Tshisekedi ye azali na arme ndenge Jean-Pierre Bemba azalaki na yango te ntango Jean-Pierre Bemba azalaki koya na bamakambo na ye ya nini aza kosalasala Joseph Kabila na gouvernement batikaki ye asala ndenge alingi mpo ete bazalaki kotalaka mibeko me ntango baelektio yaki koleka ntango bavote Joseph Kabila bomonaki ntango Jean-Pierre Bemba alingaki ameka magie bomoni ndenge bapeliselaki ye moto na ye moko apakati mbangu ti na ambasade ya Afrique du Sud ake kobomba na bandeko po ete ayaki komona lobi nalingaki nameka kotia mosabi na moto amoni mpenza sikoyo ke place Joseph Kabila na gouvernement na ye deux fois te armée congolaise ekotiseli ye zembe ndenge balobaka Jean-Pierre Bemba apakata bandeko na basoldat na ye ndenge bapanzanaka kutu bayebi ebongo sikoyo yo moto oyo bino bato bozali koloba le 6 Joseph Kabila azali démocrate bonzela baelektio soki eleki soki bavote ye yo moto koya kosala mobulu na Congo yaka batala yo soki olingi bokoma bamikanda ndenge bomesana bokoma botuna Jean-Pierre Bemba boloba ete vie Jean-Pierre Bemba yebisa biso nanu mokolo oyo mpenza asandrume eyaki osantaki yango ndenge nini
force à l'erreur so mona ki yango ndenge nini bandeko tango mosusu okomela bino lobi ete bapeti botika wana eza deux fois te po ete peti wana kuna na kini soka siliki bandeko bokokamwa botunaka Jean-Pierre Bemba botuna ebe vie Jean-Pierre Bemba ndenge nini opakataka mbango oke kokota na ambassade ya Afrique du Sud botunaka ye ayebisaka bino bandeko bino boyebaka te bandeko makelele na bino bosalaka ya libanda mais soki moto epeli na kati ya mboka bandeko bamosusu bakokatisa fleuve Congo na makolo bamosusu bakopakata bamosusu bakokende baregion na bango na bamakolo bandeko Joseph Kabila ayebi ete ezali moma ya baélection makambo eleka mais soki peuple a voté aleki ayebi ete peuple apesi ye kibokonzi boya kosala mobulu wana nde bokomona bandeko oyo ndenge tozali koloba bamosusu bakozonga bakokende bavillage na bango na makolo bamosusu bakokatisa Congo Brazzaville na makolo fleuve Congo ozoposanake nazali devant une fleuve mais ozali kolinga ete otraverse yango na makolo mais okomi mpe na katikati odindi po ete ndenge ezali wana bandeko babolingo ifo boyeba yango ete bozali koya kolalisa bato na badiscours na bino ezanga ntina na badistraction mais Joseph Kabila Kabange azali président oyo ye tosengeli na ye po ete makambo ezali kutu komonana jamais atikala kokosa bapeuple congolais ndenge omoni bapolitisien ya kala bazalaki oyo tokosalela bino bo tosaleli bino bobeti maboko bobineli bango eloko te mais Joseph Kabila alobaka te makambo esalami nsima ye wana aye koyebisa bino mpe bosepeli Joseph Kabila Kabange nde ayebi valeur ya peuple bino bato nyonso to bozali koloba bato ya mayele o badoktorat bozali bato ya mayele te bozali bato moko ya mitema mabe bozali bandoki po moto ya mayele nde Joseph Kabila Kabange tala po bomona ete moto ya mayele bino bato ya mayele te lelo bolobi bolingi mboka mais botala ndenge botiki ba village na bino botala ndenge botika bamboka na bino bosala eloko te kaka badiscours milai lelo boza koya na bacravate po mpona kolakisa ete bino bato ya mayele nous sommes des intellectuels bamakambo ebele bozali ba intellectuel mais bosala nini na mboka kaka kopesa bato politique ya mboka ndenge ete bato oyo soki tala oyebi ko soko olandi bakongolais oyo ko batiakudi ya bango nyonso soko olandi ndenge baloba kolobi bato mpenza soki bazwi Congo échange mais batikala mpe kosala eloko te mais Joseph Kabila bafingaka botala ba evre asala bandeko Joseph Kabila kamwisa Joseph Kabila askamwisa te lelo mpe azali kaka kokamwisa yango na omoni ete ezali kosala bango soni mpe bazali koloba bilobaloba ndeko ifo koyeba yango ete mboka na biso tozali nde na besoin etongwama tozali lisusu na besoin ya badiscours na bino te ya lokuta bolandi ndenge papa Etienne Tshisekedi bawololi ye na Lubumbashi akomi kopesa baprogramme bato bazali komona ete baprogramme azali kopesa gouvernement ya Congo nde mpe ezali kosala yango bato bakomi kaka ye moko mpe amoni kaka mpenza ntina te discours yango mpe kendeki molai te bandeko tomona kaka le kantine ebandi kotambola oyo mabonza vraiment parti oyokisi baparti politique nyonso soni ya na Congo ezali kaka parti ya IDPS parce que tomona na biso bato bazali kosenga mais modèle ya lolombo oyo ya parti ya IDPS te basopi boule bayokisi mpenza bakongolais soni bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci